Ingeta la famille, Ingeta, Bokota, Bokoto. Dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo, ya pasipe mawa, ya mokili mawate, nandenge moko, ya somo penza mingi makasi. Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaisseurs, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaisseurs, yalelo toye lisusu bande konanga kande na yebisaka bino soki ya koloba ezali tokoya koloba, soki ya koloba ezali te tokoya te, toyaka toujours soki makambo ezali, soki ba dossier ezali, soki ba situation pe ba circonstance ezali, yango bomonaka biso toyaka toujours na lombangu ya ndenge moko ya somo. Toye lelo toye bande konanga na makambo oyo sango ya pasi pe mawa, sango ya mokili mawate, makambo oyo ekomeli biso ba congolais concernant mama na biso Mbiliabel. Kane bato ebele bayeba mama Mbiliabel ayembaka, mama moko alingaka bibina bina, mama moko asepelaka na ye na mabina bande konanga. Toye kolala kolamuka na sango ya pasi, na sango ya mawa, na sango ya kopasala pasi mingi na motema. Sango eza nini ekomeli mama Mbiliabel, eske azaka kana bomoi to mama Mbiliabel na biso akufi atiki biso, makambo ezali. Avant ya kokota na mozindo ya situation wana to ya dossier wana ekozala bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda. Bambote na madame Gracia Mpoi, na pesi bambote na mama Lissine Pitu ya balisi. Bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na Franesse NM, Francielle NM, et pourquoi pas leur tonton international, tonton Amos Kazadi, sans oublier madame Nazo Kazadi, nandenge moko ya kitoko pe nandenge moko ya malamu. Voilà. La famille makambo ezali na yeli bino penza ba video nyonso ya makambo concernant mama na biso Mbiliabel, kaka ndenge na uti kobete la bino lisolo awa sango ekweli biso concernant makambo ya minene oyo ekoti kokomela mama na biso Mbiliabel bandeko na ngai. En tout cas, moi personnellement na yoka ki pasi ya makasi, na yoka ki pasi mingi na motema kande boyebi yango ba yebisaka biso toujours ya bato ebele bakanisaka soki toza na décembre na janvier nde basambelaka te, sambelaka chaque jour. Bible elobaka na biso de prier sans cesse. Tango Bible yebisaka biso bongo eyebaka le pourquoi, Diable alandaka batu chaque minute, chaque seconde, chaque jour, chaque instant. Diable azalaka bongo. Ezate ke non ngana osambela nanga na décembre. Ozelaka décembre po osambela te. Ozelaka décembre po osambela te. Biso nyonso toyebi mama Mbiliabel azalaki na aéroport, adora baloke de aéroport pour na voyage na ye. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambe, qui mobile ye salakate, pe ezamukie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamuki, feti ezongi, ba mama ona ba problème ye ya mabota, myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mobulu makasi, tope alalaka te, tozali na solution,
injection na gavker bona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to pe obésité gavker golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na gavker ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel esalemi na baplan na baindustrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker okosepela. La santé n'a pas de prix. La famille, quand des baïb sarabiso batte la santé, ce que rebate la santé na yote, motumo kote agotikala ko batte la santé na yote. Eza toujours ya motuya, eza toujours ya malamu. En tant que motukoye baka surtout ndenge nini ya komi batte laka. Good news, bonne nouvelle, sango ya malamu la famille, abari njema, gavker aye na ba solution ya kitoko, gavker aye na ba solution ya malamu, concernant surtout et encore makambo ya mabota, pona bande kona biso nyonso, o bazo tunisama mingi na o etali makambo mabota, en tout cas bobenga gavker na lombangu, azawana akoyako sunga bino, ba femme porteuse pe na gavker, bazali, ba option kolongola ka maki na kote ya papa bati yango epa ya mama ba option wana 100% ezali pe ezo sala. Voilà, sans plus tarder la famille natiela bino nano ba video ya mama Mbiliabel oyo ekomelaki ye na ozonga sima pona koya kopesa mwa ba explication ka ndenge esengeli. Voilà, tolanda. Désolé la famille kande boyebi moyen natiela bino video ezate ya ndenge makambo oyo ekomela mama na biso Mbiliabel. Parce que YouTube azana ba principe na ye, donc biloko déjà ozo la ki makila avec YouTube et simbakate. Alors eza nini makambo eza ke mama Mbiliabel abandaki ko kende na aéroport pour na voyage na ye kande boyebi biso nyoso to yebi soki voyage ezali normalement il faut se diriger na aéroport pour que o sala voyage na yo. Alors mama Mbiliabel abandaki ko kende na ko kende ka ndenge ezalaka nde bayaki ko sala accident. Na accident wana 2 personnes bazalaki vraiment blessées. Donc wana déjà eza parmi batu bazalaki tellement blessés, c'était mama Mbiliabel azalaki parmi batu wana na mutu ndeko na biso mosusu ya mobali batikala koyebisa biso te ke non aza nani epai ya mama Mbiliabel batikala koloba te, mais ye pe namonaki ba image na ye azalaki vraiment blessé makasi. Donc na minute to oloba mama na biso Mbiliabel aza na hôpital. Aza na hôpital quand même azolo baka même akilande e bandaki kotanga mwa ebele. En tout cas la famille bolimbisi moyen na tiela bino video wana ezate YouTube a principe na ye pona makambo ya makila ezaka pasipe mawa. Eza batu o basala ka ba filme bango nde baza permis pona otiaka biloko makila mais ba biso to sala ka analyse moyen na tia biloko makila na chaîne ezate. Donc yango makambo wana eye komela mama na biso Mbiliabel. Déjà to oyo ka ba rumeur ya de ces personnes oyo ba olo ba ke non mama Mbiliabel akufi, mama Mbiliabel akufi. Mama Mbiliabel akufi na yete azana ye bien ezakaka alandela ba traitement nyonso parce que il faut ba sala ba makam nyonso ezala na mutu tout pour que asala ba hémorragie interne te. Donc il faut ba landela penza ye na hôpital ka ndenge ezala kana ndenge moko ya malamu. En tout cas la famille ezo sala pasi ya makasi pasi penza ya kosakana te ba o balingaka ba o nyonso balingaka mama na biso Mbiliabel. En tout cas to senga na bino bo soutenir ye na ba prière. Kande tolobaka omoni soki olingi mutu en tout cas soutenir ye na ba prière oyo eza babitumba. Kande boyebi mama Mbiliabel awa barando eutaki kobima ya somo entre mama Mbiliabel na ba Kokofine, entre mama Mbiliabel na Koffi Olomide. Barando eutaki kobima penza ya kosakana te. Alors il y a de ces personnes au déjà de leur côté bazo suspecter que non ba Kokofine, est-ce que ba Kokofine makambo ekomi kobima eza ya solo la famille. En tout cas ça plus tarder na tiela bino nanu maloba ya mama na biso Mbiliabel boyo kaba makambo oyo de son côté kande boyebi mama na biso ya danse mama Mbiliabel alobaki avant kutu accident ekomela ye.
azana makambo moko oyo alobaki en tout cas na ko préférer biso nyonso tolanda makambo wana na bokebi nyonso ngai ya bino mama Étoiline na ya kozonga ka sima pona komeka koya ko continuer analyse na biso ka ndenge tosalaka totambolaka na système moko ya gotolanda et on se retrouve juste après. Fait 20 ans de carrière. C'est incomparable, papa. Ouais, c'est vrai. Donc, au comparer na répertoire au Seigneur Léa Saïlanga, répertoire riche, il y a plus de 200 chansons et il y a tout y a congolais na Afrique. Je ne me vante pas. Je suis parmi les meilleures chanteuses africaines, pas congolaises. Nazali polyvalente. Il n'y a pas de photos. En tout cas, il n'y a pas match, papa. Oui, bien que les Congolais, tous en a moi, tous en a beau sous-soli. Avant de comparer locaux, et ça, le comparer moi, ça métis noir. Pas beauté mon côté. Au niveau comparer, Moutasali 43 ans de carrière, non Moutasali 20 ans. Et un mon côté. Si quoi, les Camboyo ya kikoko, nga tu n'as kikoko nanga. Je suis fier parce que bao bazali bazana ba 25 ans, 30 ans, 40 ans, so bati bango na ngam tonana 60 ans. Na via ka bango mabe, na azali. Naza en forme, ba mekanan. Oi. Sanda. Ko tanga talombo. Vetach. Moko la tango abina nango pendant 3 ans de temps. Tatika vetach. Ya sapato na vetach. Na ya sac. Donc classique. Donc il m'a comparé na chanteuse mon côté na Congo démocratique parce que je me vante par rapport à mes œuvres, par rapport à mon répertoire est très riche papa. Plus de 200 chansons. Na moi na 5 asoko oti ya roemba. Na ke Nairobi et sur wapi na lobaka par rapport à ba œuvre na ngai. Bo silikate bozo silikani na zolo ba vérité. Pour nini Congo démocratique to lingaka vérité. Na zolo ba vérité. Et ça vérité papa. Kamata banzembo nanga na yemba nyo surtout banda 82 ti lelo tiango botiango na Google botina nini na yembi tellement ébélé banzembo moko polyvalente nzembo moko métissage na world naza na rumba naza zuku naza salsa naza kana zali polyvalente donc na yemba ka ba rythme nyo surtout boko comparer ngana nga mutu moko te bo basiliki bon waneza etalika bino ngana za kuna te ngana zo milobelanga yo pe soko moni olekinga tia ba œuvre na yo batala banzembo yo za nango o yembe bele vana na bito abatu ngana za na za mutu moko na finga ka batute na tonga ka batute na kena ka mbeli tout droit na zo lo ba vérité papa bino so boza bana ta ngana bana carrière bobota magina nte mais boye ko kuta banzembo nanga ezo yemba mezo na ba fête beta tina ba fête beta kati ba Kenya ba Tanzanie ba Uganda partout ezo beta siko est-ce que bato na babi ba lekinga bazwa nini libaya batia nga fulani na lekimbili ya bena zo beta na Nairobi batu baya tonga fulani na tilibaya na zobeta na Tanzania batu baya force artiste za nini ozayo moko tilibaya batu batondi baye kotala yo ngone force artiste oui yamone za force rochero achekinga afungolinga nzela alakisinga nzela pendant 6 ans alatikinga na fulami atikinga penza ndeke alobi mama osokoli nakei ti lelo na zo sala ezate ba ko comparer nga mutu ko comparer nga ba na ba chanteuse étrangère o ba sala pena ba musique ya makasi ba yemba ka makasi ba bina ka makasi netinga so na zo bina na force raté donc ezo nzoto ngebu ezo kaka lokola pose yango moko na force raté ezate bana nyonso ya ngai ba chanteuse nyonso ya mike na linga bango makasi ba Tatiana Cruz ba Claudia Bakissa ba Lorette La Perle ba o mususu nani Faila Rebochulo donc bana ngo na linga bango makasi déjà na lula ka bango ba kitoko baza kitoko ya bana wana siko na lobaka ezanga ka nini kaka basela bango banzembo moko na linga ka pe Barbara makasi Barbara Kanam na ba bisou donc mutoko sela bango ba parolier a bien bazali ebele il faut pas ça la bango banzembo a bien o esengeli moi ça yemba a papola a fiakola pela mibali ko fiakola mibali bien oui
nzembo soko sali mwasi il faut esimba na ndenge avoir na ye Très bien. pour esa la succès ba chanteuse bazali na bango ngana na minimiser bango te ngana yebi bateau ba minimiser ka bateau ngaza genre wana ti ngaza faiblete na mayo faiblete o bakendaka so lingo ko sala nini ba dossier na yo akekuna ke ko benga kuna te bo pesa bango ba visa te jili sana yo koko moko akala koko akala azana ba cheveux gris partout tozo que nous soit nini visa to que il fa période wana ya corona to ko nous visa na ya Suisse to komi kuna na Gilles la koti kuna mais oyebi consul azo kamrabi mais vous les Congolais on ne vous comprend pas qu'est-ce qui se passe entre vous les Congolais pourquoi bolingana ngati tala tatoyo tala tata koko pena koko tala ba suki ya grise partout aké kuna ko yebisa bo pesa bango visa musicien peu musicien ko oh hein donc wana na zo biso vérité nzamba zo talaka tata nzambe na kosite yo lingaka pe vérité hypocrisie lingaka te nazo ba vérité tata mukolo à son âge il ne se gêne pas akeka kayebisa kuna ba pesa biso visa te tant consul à moni biso abi Gilles mais qu'est-ce qui se passe mais bino ba congolais bolingani te pourquoi ayeko lokoloba ke ba pesa bino visa te ezaki soni ba pesa biso visa na ngai na Gilles tsana na lambi na noko na tokenda ke Suisse ayoki soni. C'est-à-dire, il n'a pas honte. Je ne sais pas, il y a un temps pour tout. À un moment dans la vie, ceux qui âgent poussani, tikala sage, tikala ko pesa conseil na bana, tikala ko pesa conseil na ba koko, koko taka polémique ya bana mikete. Netinga, yo biso biso mona na finga ba chanteuse amike. Non. Na lo baka toujours ba pesa bango ba nzembo kitoko parce que ngai mama na sina sali nzela. Malgré yemba na bango te pona pesa bango poa. Te soko ba ye. Bango poa. Te tozaki na projet mo ko sala na Rebushile, tozaki na projet wa. OK d'accord. Oui, tozaki pe na projet mo ko sala na Barbara. Eh, Barbara to kutana moi mingi ayebi vraiment to kutana mingi to solaka bien. D'accord. Eh, na boité. Soko ba ye. Maboko na ngeza pour. Na ko boya bango te et ko sala un plus. To mono yembaki na bango pe na nzembo ya allez, Rumba Forever. Oui. Avec Amadou Diaby, tu peux essayer. Oui, Amadou Diaby, on appelle ça bisou belé Amadou Diaby, homme culturel, un grand homme culturel. Oui, ça sera toujours un artiste et musicien. Donc, na ko boyate. C'est-à-dire, oyebi ke tozu, même les na kende ko zo visa mbalo na kende Suisse. Oui. Kaka ndengo na tindi koko wana koko. Na lingaka te botangela kanga mwana ngai ya mongala wana tundu tabo koselaka fali botika pe mwana bato pe mati fali hein oui bali ko kosela babi mta comme menoir pona ko interdire vanda na yo papa vanda na yo ngana zwaki visat menoir nga fali yaki kuna il faut pas ko kosela mwana bato makambo botika ye mwana bato a réussir a sali effort elle a beaucoup souffert dans sa vie a sali travail acharné quand tu fais un travail acharné, on reçoit pas résultat bien. Et ça te kakayo, fallait yé mais noir. Non, ngana soki visa mais noir ngeza kiwa. Après groupe. Ngana zana visa à 2 ans. Ah ouais. Ben oui, ngana zana visa à 2 ans. Na keneki suis ça. Tant ta keneko senga visa pour na ba nini. Tata koko wana kesu, atindi su mutukuna. Oh. Eh. Mais pourquoi cela que na yé moko te ko yebi? Nani? Tata ko batata ko zo ba. Te na sana ta ko swana ete. Biso tozana carré na biso. Carré na biso ya lumière biso tozana carré na ete carré na bino banana na banana carré na nga Jules tsana na bana na nga nyoso tu ba je sac ba sapayo ba o nyoso ba fololo ba nani ba voya carré na biso toza to tumula ka batu te d'accord to kendaka na carré ya batu te ko déranger batu moi je pense que tout le monde oh biso nyoso tout le monde a quelque chose ya ko pesa na musique congolaise très bien on se complète. Tout se complète. Donc, tu as dit, oh, ayena, oh, mais wana lembaka te na ebisio. Et tu as dit, beta mutona saka na consul ya nini ambassade Suisse. Oh, wana mbalo, wana kalate. Ah, siko. Oh, ya siko kaka avant que beta Suisse wa. Oh. Donc, siko yo asali ndengo wana Sony ngana kena nga Suisse na ko beta. Aka saka na ko beta te. Na ko beta. Pe na zongi. Ah ouais. Ça dit babiloko wana ya kokosela ka mutu kaka men noir ye wana te. Batika mona bato tranquille, a sali succès na ye, a travailler makasi, a travailler ko réussir les répéter. Ah oui, c'est facile. C'est pas facile. Mais les bano to ko bimisa. C'est facile, c'est blague. Il faut travailler. Il faut travailler. Donc ka kombo mutu moko to tika na biloko wana ya. Bongisa mikanda na yo.
kokisa mikanda na yo kende ko déposer yango bakoboya te so kokisi mikanda do bakoboya pourquoi Ah ouais. Batika biloko wana donc mutu wana nazata na temps na été je n'ai pas le temps nga naza na école ya fiesta moko boye pe je poussana je poussana il faut que boma moto tango bozana no boye te nga je poussana na tumulaka bato te yango nazolinga bato oyo batumulaka bato bazala na badépasser frontière te bazala na coin na bango mpo towana ntina na bango te toke na bango epai moko te très bien parce que pema oyo tozopema eza ya nzambe eza ya bango te c'est kobangaka moto ya mokili te respecte moto ya mokili oyo azorespecte yo so moto arespecte yo te lakisa eke yo oza yo très bien towana ntina na bango te bavanda na coin na bango kuna towana ntina na bango te merci 20 ans de carrière c'est incomparable papa donc oko comparer nga te na répertoire au Seigneur le asailanga répertoire riche eza plus de 200 chansons etikali na mitu ya bakongolais na ya Afrique. Je ne me vante pas. Je suis parmi les meilleures chanteuses africaines, pas congolaises. Nazali polyvalente. Il n'y a pas de photo. En tout cas, il n'y a pas match, papa. Oui, bien que congolais, tous en moi, tous en abo sous-soli. Avant de comparer locaux. Et ça, le comparer moi ça métis na noir. Ba beauté mon côté. Au niveau comparer mutasali 43 ans de carrière na mutasali 20 ans. Et ndenge mon côté. Sikoyo likambo yo ya kikoko. Nga tunani ba kikoko na nga. Je suis fier parce que bao bazali bazana ba 25 ans, 30 ans, 40 ans, so bati bango na ngam tonana na 60 ans. Na liaka bango mabe. Nazali. Naza en forme ba mekanan. Oi oi. Sanda. Vetage. Moko la tango abina nango pendant 3 ans de temps. Tatika vetage. Ya sapato na vetage. Na ya sac. Donc na tina ngai classique. Donc il m'a comparé na chanteuse moko te na Congo démocratique parce que je me vante par rapport à mes œuvres, par rapport à mon répertoire est très riche papa. Plus de 200 chansons. Na moi na 5 asoko oti ya koyemba. Na ke Nairobi esu ya wapi na lobaka par rapport à ba œuvre na ngai. Bo silikate bozo silikani na zolo ba vérité. Pour nini Congo démocratique to lingaka vérité. Na zolo ba vérité. Eza vérité papa. Kamata banzembo na nga na yemba nyonso tu banda 82 ti lelo tiango botiango na Google botina nini na yembi tellement ebelé banzembo moko polyvalente nzembo moko métissage na world naza na rumba naza zuku naza salsa naza kana zali polyvalente donc na yemba ka ba rythme nyonso tu boko comparer nga na mutu moko te bo basiliki bon waneza etalika bino ngara za kuna te ngara zo milobelanga yo pe soko moni olekinga tia ba œuvre na yo batala banzembo yo za nango o yembe bele vana na bito abatu ngara za na za mutu moko na finga ka batu te na tonga ka batu te na kena ka mbeli tout droit na zolo ba vérité papa bino so boza bana tonga na bana carrière bobota magina nte mais boye ko kuta banzembo nanga ezo yemba mezo na ba fête beta tina ba fête beta kati ba Kenya ba Tanzanie ba Uganda partout ezo beta siko est-ce que bato na babi ba lekinga bazwa nini libaya batia nga fulani na lekimbili ya bena zo beta na Nairobi batu baya tonga fulani na tilibaya na zo beta na Tanzanie batu baya force artiste za nini oza yo moko tilibaya batu batondi baye kotala yo ngone force artiste oui yamone za force rochero atsekinga afungolinga nzela alakisinga nzela pendant 6 ans alatikinga na fulami atikinga penza ndeke alobi mama osokoli nakei ti lelo na zo sala ezate ba ko comparer nga mutu ko comparer nga ba na ba chanteuse étrangère o ba sala pena ba musique ya makasi ba yemba ka makasi ba bina ka makasi netinga so na zo bina na force raté donc ezo nzoto ngebu ezo kaka lokola pose yango moko na force raté
ezate bana nyonso ya ngai ba chanteuse nyonso ya mike na linga bango makasi ba Tatiana Cruz ba Claudia Bakissa ba Laurette La Perle ba o mususu nani Faila Rebochulo donc bana ngo na linga bango makasi déjà na lula ka bango ba kitoko baza kitoko ya bana wana siko na lobaka ezanga nini kaka basela. Voilà, de retour, la famille na bandi ebela batuto uti koyoka awa makambo maman Biliabel auti kobimisa kande na yebisaka bino toujours et encore na ba situation nyonso il faut tolandela kaka makambo oyo eza na kati kuna eza nini. Maman Biliabel déjà barando ezalaki ya kosakana te entre ye na Kofi Olomide moi barando ezalaki alors ye kosala ke la plupart ya batu bakomi kokanisa ke no na makambo oyo accident eske eza bato ya Kofi te to eza ndenge nini. Bon la famille ngaka nde na yebisaka bino ke no tomeka kosala banalise en tout cas nayebi ke Kongo na biso mikolo ekomi kaka soki osali rando na mutu kingandi bakolukisa yo babeta basala boye mais soki biso peut-être que bato tokoya koloba ke no moto asali ke no maman Biliabel asala accident eza bato ya Kofi en tout cas biso ba Congolais PR mosusu tolekisaka bato ya Kofi bakolinga maman Biliabel akufa po ke bango bazwa nini accident to mona ka bato ebele basalaka ba accident eza te ke no soki moto asala accident cela veut dire que eza kana mutu moko aza na sima accident wana te accident ezalaka makambo moko ekomaka. Et aussi, la famille tome kaka kosolola en ce qui concerne makambo accident mingi ezalaka signe moko eza spirituel. To mona ka bato ebele ba ignoraka eloko neti accident eza eloko moko bokoki ko ignorer te eza eloko moko okoki jamais ko ignorer te ata soki eza kaka accident ya vélo eza kaka accident ya moto ezalaka déjà signe moko boye ya kolakisa que non il y a quelque chose qui se passe donc il faut ôter les mapenza makasi na vie à prière siko to mona ka bato ebele o mona kaka eza ka accident ya moto eza ka accident ya kingande eza ka accident matakita mais to bosa na kakeno il y a de ces personnes o bakufa kaka bongo bolala ki bolamuki ka boye ko sutuka keno mutu kingandi akufa kitomona ka babiloko wana ekoma kapenza et encore makasi eza mwa bongo. En tout cas eloko kaka biso tokoloba eloko kaka biso tokosala surtout biso bapanza sango eza ke ba o nyonso balingaka mama na biso Biliabel quand ndenge boyebi bo soutenir ye oza na mwa numéro na ya téléphone moi ba message ya bien ekosala ka malamu boya ko encourager ye talaka mutu soki déjà aza na mbeto ya hôpital normalement mutu nyonso azalaka na besoin moi message kota boya kopesa ye makasi kandenge ezalaka parce que soki mutu akovanda ka boya ta moi message ezate mutu akose sentir penza keno aza na batu te mais tandis que soki bokoki koya ta na moi message maman Biliabel en tout cas nzambe a protéger yo a bomba yo babiloko a bongo esalaka que mutu même de son côté avant de lobby je suis tellement aimé. La plupart des gens m'aiment et ça l'a toujours bongo. Alors moi, ba message nabino ekosala toujours et encore malamu bandeko nanga na ndenge moko ya kitoko. Voilà. La famille. Pona ba o nyonso ba kota ki sika na chaîne na biso Étoile Nines TV même moni keno nanu osabonate en tout cas na osenga na yo na bolingo nzambe s'abonner massivement na ndenge moko ya bien. Bye bye et à la prochaine. Année ya sika solo ya sika agrandissement des troisième jambe qui mobali salakate pe ezamu kie mama azo sepelate na mbetu na gavke la mupi feti ezongi ba mama na ba problème ya mabota myome fibrome trompe kiss règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi to pe alalaka te tozali na solution na gavke bona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya pamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi
kovindisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to pe obésité cave-cœur gros solution perte de poids naturellement okokota